Le gouvernement Vanda, donc il est au premier ministre du transport. Tous les demandements, tous les commandements, tous les et pas ministre du transport. Tous les documents pour tout ça va ordre nabiso. Pour tous les parking mon côté, tous les parking de la ville de Kinshasa, tous les communes de Belé. C'est-à-dire que les Zanini, bisous nous sommes présidents de la ville de Kinshasa, tous Vanda, tous Sangana, tous l'assemblement, tous le premier ministre du transport documents pour la nini qui est tous ordre, il y a une façon autant pour le transport. Il y a un moment qui bisous de Takimbati que tu déclaré, Kinshasa n'est pas droit, Massine n'est pas pétrole, Congo Zali, Mokale Zali, commune de Belé Zali. Tu as dit que bisous de défendre bisous mon côté, bagoyoka bisous de mes côtés, bisous pour ça, bagotika bango. Tokenda, balobi bino ba président bozana madoda kolobate, tokozela gouvernement te. Pour il faut que ça mbongo na kesi ya l'état. Na minute on est tout ça. Excusez, est-ce que vous êtes sûr que mbongo wana kotaka na nini ya l'état? Bon, on a ngai naza sur ou bien naza sécurité, na distance nini. Pour bango balobaka mbongo ezokota na kesi ya l'état. Bazana ba document ba bimiseli biso, document moko efutama na 10 000, mususu 40 000, ça fait 50 000 francs congolais. Yami balé tozomona speeder moko euti district nani. Bazo kanga soboye bokutani na speeder na akamiki yo liboso. Bakiti bakangi yo. Tamso komona risquer babandi kobeta yo. Non. Bonjour, bonsoir à Troche Internet, chaîne YouTube, il y a ce podcast TV en tout cas. Un grand merci à vous et abonnez à Biso Kara Nengue à la recette. Et Nadia Makas Kaka, quand tu es votre humble serviteur, Watakin 24, et les lions de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 14 Kara Nengue Zalaka. Et puis Nassima Caméra, Nazaki, toujours là, artiste Koko Safou, en tout cas à Montréal. Un grand merci à vous. Pourquoi pas aussi à remercier tout Batal Rabiso, tout ma commentaire d'émission, donc en tout cas un grand merci à vous Kaka Nengue Zalaka. Et voilà, très cher internet, il y a Biso Podcast TV qui dit vraiment à Kaka Nengue Zalaka, tout ça dans la place s'intéresse. Suko Wapi, le Belabongo en tout cas, ming vraiment sur la tracasserie, donc tracasserie vraiment il y a bana moto, et on bat la moto vraiment autobenga ba chauffeur motard, baso paiement vraiment à l'est, donc baza vraiment à l'est. Baboyi bango bakota na boulevard, baboyi bakota boulevard, bit pe baboyi bakota la boulevard et banité bazé bango pété et en plus c'est là ceux qui bazu moto na yo donc so bakangena moto na boulevard bako beto ko sara na kutute et puis au monde appelle moto pe ke ozu yango pété. Batu mususu baza ba parents, baza ba responsable. Azu mongo na ebele a question ma moto donc prix ya moto boxer na minute oyo ezala ba $1150. Aux $1150 na question ma moto. Alors ça c'est pas mikana un peu normal mais bazo kanga bango ya kosakana te ba genre de transport ba koti gouvernement na bimi ku te mais ba genre de transport to yebite to ki ba ba document wapi ya kokangela ba chauffeur à moto donc bazo mona pena pas sa kosakana te. Donc moi na moka na moka zo souffrir ya kosakana te to yebite soki to zo kende wapi donc pas si vraiment ya robiso to kitaki pena lelo na coin parce que vraiment taxi à ma moto ya lemba matete et puis partout même ville pena AP heureusement pour qu'on kende kaka pose moto pe ils la bien par rapport ya embouteillage malgré ma ben en vous là embouteillage kaka blo mususu wana za la kama manzambe ba moto pena eda biso belé kaka ndenge za la mais bana moto bazolela trop chaque jour donc tracasserie ya ko sala na kutu te éviter mona mboka ko za la calme na mboka na mu kolonini. Mon amour na mboka na ozala calme mon connu bon compas tout ça bon na parking donc tout ça na parking donc voilà calme et ko uta vraiment wapi pour que mon amour azala calme tout ça comprendre président après qui seulement oui gouvernement na binimbi et bimité mais tout ça comprendre ba ja ya transport là bazo uta wapi ko bandu tracasser toujours et bana moto bazo tracasser bango ça la tête ko zo moto muta somi na pasi ba kenango libela donc bana moto bazo la ça la coûter na yo to be yalo ba mnoka TV za radio te to kitipela si tete sur le cas na ba motard bango moko et vous rappelle ki to ko makaska ndenge za la bo zapete restez toujours branchés juste après merci.
Donc voilà, très cher internet, comme je vous avais dit, donc Neka Sebino, et en tout cas, Otobenga Bongo, motocycliste, là vraiment tracasserie l'équipe Makassi, donc tracasserie à Saralakou Tuté, voire même Batami Kanda, en plus, et puis la police Nabiso, Biso Tebi, police Akokanga, moto, Akokanga pe mona moto, il y a des amusala roulage en Kangasio, ça a permis de conduire. Là, vous avez raison, il y a Kokanga vraiment, mais ce un document complet, donc ils ont vraiment utilité, il y a Kokanga parce que tracasserie l'équipe trop, et la moto, Kemma Bazol et la Sarah donc moi, comme le rôle à Moutouma, ils vivent à l'étranger, qu'on les a ma belle, donc tout y a Koulouna, ils ont comment ma casse parce que quand vous tracasser, on est là, et il n'y a pas vraiment un si vous n'avez pas boyé, la tigre n'a pas moto, n'a pas de Koulouna. Alors, tant qu'on a fini, a comme il y a tout machette et après et comme il se kangaye ko sama blomo bongo il y a bien vraiment donc on se compte kiti awa tozo sur la kaka na kutal pena ne ko ngamo awa to sur la mote chef. Ouais, bonjour. Merci beaucoup. Comment on a comment on a maître trésor ah to vaina kimbateke cimetière na suka ya wenzama bana cimetière kimbateke en tout cas pena trop c'est trop to pesi mote la président na biso Fachi Beton to sepeli ya trop na président na biso numéro 20 to vota qui est Sengo. En tout cas toza venana kimbateke toza na tracasserie makasi soda awa moyete ko kanga moto bikanga kanga tozo baté par rapport à makambo ba pesa ki biso ba moto ko na gombete na boulevard moto ko tate tozo soma mikanda makambo tout mais tracasserie zo ko tati na ba point chaud to lingi toza décision ba to moto mo ke to benga ki ke bino moko fo boya ko loba bo ba ki mamuno se faisait la vidéo yango to sali ke attaque ba président parking toza sa la déclaration par rapport à tracasserie banzela na biso zano mabe to tambula bien te yango to benga bino attaque ba journaliste pour pesa biso be fo nzela za ko kufa nzela za bien te premièrement na nous to tambula bien te toza l'hésiter yango toza pipa eza ngai moko te mais toza na ba chauffeur wewa toza na ba vice président ba président commissaire bazali espiter wana ko kotaka chaque jour ya changu ba tracasserie ko ya ko kotaka do mona ba kotia ba police so ba ti drogue so ba nani ko ya ko kanga ba moto vagabondage na mutu muza ta mwana nzela salelo kote ko ba na ba ti drogue o ba ko kenela ba ngana diamba ba ko kanga ba bazomela ba bombe mais ba kanga ba chauffeur moto bango ba ko kanga bango te ba ko kota na gaz ba bombe te ba ko kambika na liboso chauffeur moto ba accident comme sala mama kazi po ba taspiter ba ko ya bus mo mbala mo ba kati liboso moto iba ko kanga muta moto lelo ko ni na prince na transmission na administration na prince na kati administration muta kanga mutu na mabele ezalaka te so oza bozo kanga mutu na balabala me kanga mutu na kati ya presse te et franchement bakanga ngo avec il faut la normal o mutu asali yango nde babaki ke casque ya ketchi biloko nyonso tozala nango toza bien équipé nazopesa bango conseil normalement au président lingi na mboka yango biso tozosalela yango. Merci beaucoup. Et que bino ba chef parking awa. Maintenant tant que ki bongo décision wana et puis sikoyo likanisi bozwaki eta ke bino ba chef parking pour que kokende pe na au niveau kuna kolandela pena likambo surtout mingi ba tracasserie vraiment et en plus ceux qui bakangi moto au moins ba zimutu batiki ye stopé ko beta ba zimutu ke libela. Tango bino boyokaki ba biloko moya ndenge wana et ça bino ndenge ni décision ne pe bino bozwaki. Tozali na déclaration forte tozali na posa ke gouvernement vanda tokende tokutana na premier ministre ya transport tozala na demandement tosala commandement tosolola na bango et pas ministre ya transport tosolola tokota document po topesa ba ordre na biso po toza parking moko te toza ba parking ebele ville de Kinshasa toza ba commune ebele c'est-à-dire que eloko eza nini biso nyonso ba président ya ville de Kinshasa tovanda tosangana tosala assemblement tokuta tosala la premier ministre ya transport document mpona nini ke tozwa ordre ya koyeba ndenge façon kotambola mpona transport yango moki tomoni ke soki biso betakimbati ke to déclaré Kingasani eza na droit Masine ezali Petro Congo ezali Mokali ezali bacommune ebele ezali tokolinga te ke biso to défendre biso moko na kote bakoyoka biso te me kote misu bakosala ni bakotika bango nde na minute tona tracasserie na Gombe moto ezokota na Gombe te toyebi te par rapport ya quoi président apesi biso de la fin toni tozela nanu to nini réclamation eza wana mpona minute osa moto batransport moyen etambola eza te donc moyen mpe lia te bana moto mingi plus batika kuluna yango moni bakomona kokumbola moto sikoyo yamoni ke bana bato bomona bainspecteur ezokota bamituka ezokota batracasserie wana la police komenace bato kokanga bamoto mpe biloko bakokangela moto kofundela amande eza te amande 100 000 150 000 boso mutu so bomi mutu atuti mutu tosala ote mani yango bino bajournaliste boza wana bolobela kimbateke esukeli awa te ezokontinue ezokende tina poche eza munene awa toza ville toza wana eloko te tosepeli kaka président Fachi apesi biso courant esengo mai tokotina kimbateke bato bazalaki na posa kimbateke te
Kimbaseke molopesa sentiment tolingi siko ke bapesa biso sengo mususu tolongola lisusu mabe moko ezala Kimbaseke ya Takaseri po to sala eloko moya malamu. Merci beaucoup. Là c'était donc chef à parking ya bana moto awana terminus ya Kimbaseke. Donc voilà. Là sur la peine monsieur chauffeur et posa wewa. Oui. Comme mon Bonjour monsieur le journaliste, qu'on a bien mis la combo ya superviseur principal des motocyclistes Jean Moussa cimetière de Kimbaseke. Ok, merci beaucoup. Apena na grade moko ya likolo. Nilisa oyo le maire ya ville province ya Kinshasa Zwaki pona bokotaka ville te. Tango yokaki yango d'abord esalaki ndeni parce que zana altanda iki ezana ndaku tango yokaki décision là esalaki ndenge nini? Ok, pona ngai naza citoyen congolais. Ya liboso na félicité monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République numéro 20 au Tovotaye na 2023. Ya liboso na ko senga nano d'abord etaki bino ba journaliste boye comment le cimetière de Kimbaseke. Na komona cimetière de Kimbaseke ya liboso tracasserie eza makasi na le sens que na minute oyo gouvernement nanu evandi te pona minute oyo toza boye toyebaka avant autorisation de transport bakota babanda contrôler il faut gouvernement evanda soki gouvernement evandi nde tokoki koyeba nani ministre ya transport oyo ya sika ya mbula ya sika. Normalement tokoki koyoka ke babengisa biso na bacommune tokenda balobi bino baprésident boza na mwa loda koloba te tokozela gouvernement te po ifo tokotisa mbongo na kesi ya l'État na minute oyo excusez, est-ce que vous êtes sûr que mbongo wana ekotaka na nini ya l'État? Bon, mpo na ngai naza sur ou bien naza sur te na licence nini po bango balobaka mbongo ezokota na kesi ya l'État baza na badokima oyo babimiseli biso document moko efutama na 10 000 mosusu 40 000 ça fait 50 000 francs congolais. Document ebimika na 2024 gouvernement na esalami te nano esalami te nana sinaki document wana nana sinaki document c'est le bourgmestre qui m'a signé les documents balobi ba makambo ya kozela gouvernement ezopesa retard nde omoni awa tozosenga na garant de la nation monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo etake président oyo biso tovota ye oyo eza badocument ya sika ya 2024 eza mibale c'est 50 000 francs congolais. Combien? C'est 50 000 francs congolais. Oyo ndenge eza boye toyebi te na gouvernement ya sika ministre ya transport eza nani po gouvernement ebimi te awa tomoni moto asigné yango eza babourgmestre ya bacommune nde basigné po avant gouvernement ebanda ebimisa eloko banosa yango na baradio na TV après tomoni bese ebimi awa toza na bese ya ministre ya transport te toza na bese nde ya babourgmestre ya bacommune yango tosengi monsieur le journaliste toza peuple congolais toza baumbu na bango te biso tovota Faci toliaka na ndako ya Faci te me toyebi aza makila ya Congo nde topesi ye confiance na 5 ans mosusu oyo donc soki bango bazosala mpona babebisa bamanda na ye oyo nzambe a préparé na biso peuple congolais tozolinga mais alongola bato wana maintenant toloba soki tasikoya mpona batracasserie donc lokola tracasserie eleki makasi bazobotola bamoto ezokende bazobeta bachauffeur ya moto lokola bambwa lokola banyama alors bino sikoyo décision ni mpe bozwaki ntango bozwaka babiloko ya ndenge wana mpe baplante ya bongo ezoyela bino bachef ya parking awa décision ni bozozwa vraiment pour kobikisa mpe milimo ya bato na bino bozalaka na bango. Ok monsieur le journaliste, c'est bonne question. Nga moko nena telemi boye nakangama plus de 7 fois pour na défendre ba motocycliste. Okomona spiter uti na C et baluki uti district. Et kanga so kuta na mwana moto na nzela za na bakilia bakokanga na ye na motocycliste. Na motocycliste bakangi
bakena mais ces journalistes en tout cas passe mingi na Kimbaseki ce que baki miso na liboso mona embouteillage moko eza kuna ezaka bato ya mikanda bazo sala désordre ya makasi batika fachi asala musala na etrakaseri to boyi po toza peuple toza ba congolais il faut to yebi kotambusa moto sa document eza mbeba mais tozozela nyonso esala makaso gouvernement sika ebimi ba présenter biso ministre ya transport nde ba annoncer na ba radio na ba TV que recouvrement fonctionne ko banda jour tel boso ba document boso la boye mais biso to yaka eloko moko te mbala moko ka ba mando kanga nini ba motocycliste yango to sengi na garant de la nation monsieur Antoine Kisekedi Chilombo les jours oyo aya na stade Martyr ngajo na Zalaka Nazalaka ponga na tiaka voix na ngana numéro 20. Okay. Merci beaucoup. Là vraiment on va parler ça c'est autre chose parce que le penami mingi sur tracasserie yango to solo bela pena mingi mikande Zalaka. Na solo pena na Maniema. Na solo Maniema donc voilà moté papa. Moté merci beaucoup. Tozomo la pena bazo tracasser bino makasi na nzela lokola ba mbwa lokola ba nyama lokola bozape ba imbo kate bozo mona pena ndenge na nzela. Bon tracasserie eleki makasi po mikanda oyo ebimi toyebi moto asinyaki yango te tozomona kaka bakomi okanga na nzela bese ebima oyo baloba o le 14 tokobanda okanga bese ebima le 14 bamosusu le 15 bamosusu le 16 bango babima na nzela boye bazobima na kobanga babimi bamemi mabaya bakomi okunda na bana moto po bakangaka ya mibale tozomona spiter moko ewuti district ya nani bazokanga soboye bokutani na spitera na akamiki yo liboso bakiti bakangi yo tamso okomona riske babandi kobeta yo po babotolaka moto babotoli mbongo to oza nango bakangi na yo na moto po batika yo ekomi osenga ba 150,000 osali no eloko te mais oza na document nyonso ya omoni toloba ata oza na quittance na yo oyo toza na document na yo complet so kutana baka fo mbongo kaka bon quittance oyo toyeba na biso ka quittance oyo bakosa biso eza taxe de stationnement so na sombi quittance naza na droit kotelema place nyonso na kotelema mais osombi quittance okomiso telemi awo omoni jipa la police ye a batelemaka te bakangi bino mais osombaki quittance ya mibale omona bwende euti district ezoya lisusu ezokanga nzela ekanga lisusu bato ya mutuka te ya mibale place tosalelaka musala awa eza kaka toza na komite policier akanga moto bakipaka ngo te komite aza wana mpona kosala musala na ye la police aza mpona kosala musala na ye so la police akangi komite alobaka te so komite aye azwi mbongo na ye moto akotela moninga aza te moto na moto asala makambo na ndenge na ye bana moto bakomi lokola bilanga na bango so bino bobimi na ndako na ntongo okuta policier abimi na ndako na ye na 5 heures azokanga moto mpo na casque na permis na plaque na lipapa policier na 5 heures ntango azokangana aza roulage te aza moto autorisation te mais abimi na 5 heures azokanga moto mpo na casque na lipapa yango tozosenga mokonzi ya mboka atalela biso makambo oyo. Ok, merci beaucoup. Donc, Mbela déjà est commis déjà. En tout cas, kaka ne na uti koloba, baza ba na mboka, baza ba étranger parce que ce qu'on tali bien, aux ana pays étranger, au comment ba ronyo gola yo. Au kimi kuna oye na mboka no kasi ke na ezo mpepa kitoko, oye na lifelo ko sara na kutu. Ok, oye pena maman na lifelo. Ce que tali bien ba na moto, ba chauffeur o tundi to benga lelo na ninga kilelo ba na moto. Comme bien ba na moto, ba ouais tu consort là, baza ba responsable. Au moins, le chauffeur m'a foutu la randaku, azole sa pebana, azole sa moi sinaye, et en plus, azo tangi sa pebana, et puis na ba neve na ye, ba nièce na ye, tu consort, yemo kaka. Alors, tant qu'on bimana nzela, akekuta biloka boye, tant que sous sala pa ya mutu, bazi moto wana boke nango eke libela, ya kotika la problème en tout cas cause la passer cause ma bien te. Donc voilà, na ko sona ndeko susu, et na sona ndeko ndeko ya moto na yo. Moto yemo tika na kuna na Hollande pina Hollande pina bana tongo te ka siko ezunga siko bala rekoti na ngoto na mone longa gentil le ba symbiote te loko te na nzela mais loko ebo mabiso surtout ta kaserie ya Spiter e kanga biso na nzela eloko te Spiter koma ko tana nzela ko kanga biso ba moto to yebi bese ngote utaka wapi soki mukonzi mutatinda ka bango to yebi te
surtout lelo Spinter esali détour soka ye akangi akei décision nini bozwaki parce que bino bozaka même moral tant bakangi ba moto bokoki ko se recouper bosangani bozwa na Spinter tina district oza un autre akei obanga pona nini siko eza souci tokanga na baninga mais na nzela na biso sikoyo par rapport pena tokoloba nde bayakaka omona bakokoma antela la nziloise batourne bazongi so biso toyeba ndeni bauti wapi toyebaka te bimelaka wapi soki ezalaka na district na biso tokolinga toyeba eza na district na biso place bango babimela toyebaka te ndeti semaine outi koleka banda tongo ti 22h Spinter na nzela ekanga moto na problème nini yango biso toza posa bakonza mboka balandela biso solution ya Spinter mais avant que bakonza mboka ngo pe balongwaka misika bakitaka mpona nini te loka bosa awa na commune ya Kimbonte ke boke vraiment na maison communale oyo ezali bongo na quartier Kingasani boke kuna boke kotika plainte kino ba Spinter mo ekota kuna toyeba te sike utaka wana siko esenga tosangana biso na biso bawewa toyeba solution ni tokozwila bango. Merci beaucoup pour tokabwana na yo badifite nini bokutanaka nango mpe ndenge bobulaka mpe na nzela boye apart na tracasserie nano banzela nde tokutana na makambo ebele tokutana pela makambo ebele koyebaka kotambola ndenge nini ozomemela eloko na yo mais nzambe mpe obatelo mpe na journaux moko mpo sisi journaux no malamu. Merci beaucoup oui chef bonjour. Bonjour. Merci comment on a Comment on a Alpha moto les arcs moto na ngwana vraiment tana likola moto Alpha to so la pena bien na Alpha moto ngoya voilà na so la pena bien na monsieur Alpha na okoya ok merci monsieur Alpha okindenge baninga ba utikolo ba o meke un peu ko expliquer biso c'est tout mingi pena likambo ya tracasserie ndenge bazo tracasser bino makasi na nzela bon tracasserie pena eleki makasi koleka tracasserie biso pena le répète biso passe makasi kolekeza mutuka Spinter ande eza bongo ata oza na document no nyonso o babimisa biso bes na biso toyete so bes ngo uti wapi mais okota na ngo pe nyonso ane koka mais so kuta na Spinter fo bakanga yo siko to bite Spinter ngo yo se na foto za ndenge nini bo ela bakuta na nzela to tambola ba kriya akangi yo babotolo moto po moto masa 1000 et le foisson et ebanité à part ça a peso to te makala parking na biso a to ala ba président de parking eza mais osutu ka bola tongo 5h oyeka boye ba policier ba kangi yo o lati di papa o lati casquette 5h policier le policier to yebite musala policier za ka nini moto to ko batela peuple policier to batela peuple na biloko na ye mais biloko policier biso batela so biso comme moto kaka ba ka 1 sur 5 yebisa nga 5h policier kangi yo pour le lati di papa to za na casquette policier to kango na 5h o lati di papa o lati casquette c'est 5h pas même écoute na boula l'été bandi na hotel maintenant telo ba yo boula rappeler ko ta rappeler centre-ville au centre na ko mabe victoire na ko mabe ba sanef ba boulerie tout ça na siko na ndenge le ba pekisi ko ma sport soko ju vraiment ya awa des personnes ti ya sanef o sa pena moi moko ebele siko ndenge ba pekisi bino boko ta kuna te et ça la ko ndenge bo ça nga mabe makasi ko leka parce que to ba na mboka baba mutu nyonso mwa kutu nebiso to bambo asiamaka liboso aporta ndako na bango donc biso tema toza bakongo efa tosiamaka pena na mboka na biso fasilaki na bike na congolais so na document na kotambola partout na Congo parce que ya mboka nanga mais siko nga ke congolais oyesanga ke ville nakoma te swati na moto sikoyesa so mutu mazunga course mo wa ville nakoma te mpona problème nini mais tout le monde est étranger moi ba epena moto ne pe bu akola tout document ba monika oyo aza étranger mundele swat akokota kimia ake basali maka mais moi na mboka ville okota te pona problème nini problème ngo boyebi yango te décision ka mama uti likole kiti bu ville kokota te simo kimbango ndela se kutoni omona ke ba moto biso kokota nango mais yo boye kokota te siko to ebite wana baba congolais biso to ba congolais to ndenge nini siko ba congolais to combien de cas na comprendre te. Ok, merci beaucoup. Tout cela, mon mouké, état que jeune. La série, il y a des kidnappeurs. Tout cela, mon mouké, c'est la série des kidnappeurs. Comment la binondeni? Bon, ouais, ben comme la c'est moins difficile parce que tu veux comme un banga magasi. Marambo kidnappé batuana. Bon, comme ça moi qui ba la moto ni on sera le quoi. Et ça copie na biso. Mais t'as que biso la biso. Tu on me ba chauffeur. Tu as ba responsable. Tu as ba famille. Tu as la bana. Tu as la base tout ça na. Mais et comme la biso moi passer. Mais tu sais bien na ba konzi. Nde bazwaki moi décision ko kanga bato wana ko tinda bango na kide to sala ki biso moi bien parce que moi copie na biso donc pas beba ki pena
Et bien, deux personnes, la montée comme ça, c'est difficile. Pour nous, et puis ça, c'est passe. Mais banda, bakanga, batuana, pena, moto pena pour la copie, la biche zonga ginango. Mais passe la biche d'ara, na tracasserie, y a pas policier, n'est pas que, et dans spinter, on est, pas policier, et dans votre kanga, biche na warebu, pas policier. Ah, on a votre avis, on a commis. Il a 23h. Pour ça, donc, on a moto. 23h. J'ai vu ça. 23h. Voilà, merci beaucoup. La moto, outil vraiment Koloba, des décision. En tout cas, je me souviens vraiment pour mon arabe, Tolali, Tolamouki, guerre civile. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pourquoi? Parce que tout le monde a tracassé l'équipe Makassi. Baimboka, Baramoko, Bazovi, Basubiate, Baromoko, la tracasserie. Ok, c'est normal. C'est normal. Il ne faut pas à l'aise. Bazan Amboka, la Bango. Ceux qui vont super les cancer, taxe et les colos. Banamboka, Bokotia, la Bango, taxe pénacée. Et que ça m'a mouni. Que nous, la vraiment, Banamboka, Boye. N'habitude, tout ça qui est vraiment, ça passe pas mal. Ndeko Poussana, Mbote. Mbote Ndeko. Comment Espoir. Papa n'a pas espoir. Ah, ça va, la monnaie sur un taïb, ah non, là, c'est un taïb, ils ont un cop. Les boulets là, du moins, ils ont un boulot. On a continué ce coup. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé. Oui, on a parlé. Merci beaucoup. Moi, c'est dingue. Vous avez dit que vous avez bien ouais, ça c'est dingue, mais il y a des qui retournent dans les psychos. Ok, félicitations. Maintenant, Tchikeva. Vous avez dit Palestine. Wakilimba, vous avez dit de Damjan, c'est Venticule et Mounene. Alors, c'est plein de terrain. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez tracassé Bino Boy, vraiment, Nanzela. Parce que tracassé Bana Mboka, Bino Moko, et ça la Bino. Ah, et ça, il y a pas si Makashi. Dès souvent, la boule à Gombe. Général, la carte, il y a un contrat à Rota Gombe. Dans le contrat, tu as une cité. Mais tu as une libre. Ah, on a ce métier qui matière précisément dans le terminus. Tu as l'embi qui paye ça 500. Et ça, la police, nous avons 500. Et ça, la moi, si à mon bal, il va avoir 8. Il va avoir 500 dans le jour. On a combien de tours? Oh, plus ou moins, on a 4 tours. On a chauffeur, mon corps. Non, on a chauffeur, mon corps. Ça, c'est 2 tours. Du moins, soit 2 tours, au sali 30 000, le 2 000 fois, ça combien? Tu as 28 000. 28 000 versement, les lieux à 30 000. Parce que biso ba 500 au cabaret, tu évites ceux qui n'ont tu sont bara quittance. Bakanga biso pour na ma papa. Awa, bakanga biso pour na casque. Awa. On ça fait na casque té. So côté wa casque na longoli poto solana. Ah d'accord, merci. Netwa boya biso to na souffrance mo ya osagalate. Peter district ceux qui colonel Kangambila, abimzaka ba policier na ye, ba charger bon hospital. Baye ko kanga biso 12 zoke beti yo a hotel matin donc le hotel matin ya on to senga na mokonza mboka azo biso solution général to leli pa na yo za papa ya bana belé to yebi yo ya on to lela ba kandela biso ba député to so ba lobela biso to ba lobela biso te awa to na deux présidents to sengi contrôle na bino et qui ta sur terrain contrôle les ala na ba président bazora mbo na ba parking contrôle sur les ala te au senga biso to se revendiquer na ndenge mo mabe. Merci beaucoup. Donc ndenge bozomo na bongo malembe un jour pe boko ko revendiquer pe na ndenge mo pe ya fort to ko revendiquer parce que ba cop to lela ka ngwana ndetinga na uti chic ko enyo so yango na luka bulo na kota cop na luka mo 10 000 mo 30 000 na futa palais na lesa nzoto na ngaso melamba lo na we chic tapé minerval pe. Ouais, non, on va faire académique faut somba ba syllabus tout comme ça. Parce que on so out na kata kopo. So bino boko mo sa biso babuzo ba tracasserie na bilo mo boye. Auto satané na ngoto mo teke bo mabiso. Tonto lela ta santé na ngandeza. Ta santé o ta bino mo bo. Na mo on est dans le baté pesa na kanda. Merci beaucoup chef Nino ko baksa. Ngai. Bon. Ngai oyo ko baksa kaka. Ko senaka mom kili ko ba ndeko ba lobby. Bato tobulaka tomonaka lelo na génération na biso baninga be totanga tokwana bango misusu bakoka koluka te biso toluka te misusu bakoma so era avant na palalali so bute koki asuli chete te na kwemo boye kozela bato bazo ba mbongo akale abotoli yo azoki so sala bongo kufa biso sikoyo toboye kosala bongo to raisonner vite to bouler vie to moika ba misala ya malonga ezana ko bien amte to débrouiller dans la moto tout comme moto vivre peut être ne bona ko senga so na senga na kale bakanga na et puis ça passe et puis ça répétition ah wana ara muibi ara ko linga kayete mais to boy biloko wana na to débrouiller na ngai
nabona ko senga bona ko iba ndesi ngani na abu naza responsable naza na mwasi na mwana moko ya 3 ans ak 4 ans navutela ndako $40 courant mai charge anti-charge de mutu na sutana na bina luka mbongo bina motibo kangi ngai kama mkiona na luka so zina pesi bino ndio na kielo so mwana na asuka ndeni oya grave za ka ndio balinga bi hospital ya biso mingi za ba police ya mingi ba traverser biso ma ba police mais bino pe de retard pe bozala pe teti makasi bolingi pe ba mango mona bien transport ngo zo lingo le kara transport wana kutu ezana ngo mamukutu yango te ka ba okangelo te yango bo tongo eza eleko bo pekise ke ozala bongo te hein okote so ba to bakanga biso bale bakanga mukanda te to tukina na biote tukina osa ba tuna bakango po antela kanga po foto bebe to ba samisa ba te ayo mbasima po bakanga to sani po bongisa biso tout tout comme moto luengete disanga na responsable moi c'est na mwana moko famille pe batela nga maman baleki bazana comprends parce que bango ba comment ba bima so 12h beti bazi ba matine ba mati bazi hospital ba mati quand moto autant ba au terminal pena bien au terminal pena bien on se remet posé moi elio quitter moto so on retourne moto mbata on sale le côté kitika bongo kitana moto on sale le côté la qui c'est ba document ça complet tout na ba le côté dans ya bongo kangi so kitana je musu bakanga ngai bakanga moto mati na dia 7 mais quand dia 7 na yoka basoda abeta lisolo azo conseiller basoda bakina 4 abeta bongo ordre ne do tambula betima to ko luka mbongo te bitu ya luka mbongo okutela muta okanga chevera moto kuta ana saki na ye zo saki na wana garde ngo zo saki na garde kote be na téléphone zo pesa musa oyo sala ngamo na ngamo te bakanga na ba chinois na tema ko mupanzi na za client nataka be tu pas ayelinga mo bo kitana moto na kitana misi mge ba ta 7 pour ça peme na ngai pe mo ga benga ngai o masayaka pene ya kuna se o kita yaka tana mego da mego tuna nano bano beta ngai ikisina malembe bazi moto banoko moto ba matana dia 7 sana tala de se baba yo ba kanga yo baso yaka o ta teti bino teti bino bozela to sili sabino de na banolo ba de bakanga biso bongo de bakanga biso bongo soki de cet hospital de kangio o ka personne bakangio soki bazi mbongo so buso bazi ngote ba ti côté da fo ba yo tanga monzo za nango pesa biso donc c'est bazi mbongo so bula kité ba ti ka ote ce point no ça c'est là bongo mais bien ba anti drogue la musane ya poani mais bon ya so anti drogue ba so musane ya anti drogue moment anti moto donc moto e ko ba problème na mboka oyo ya moto e ko ba problème na mboka oyo biso to nyoka mate sibu taba moto beleza aba taba moto beleza aba to sala boye tentaki batinde koma to nyoka me yo bula so bula malonga te buleza te me baba kanga ba boto no moso batiki yo awa pesa ça awa bakai ba 3h 4h pour ça télé mewa ne c'est comme dimanche ba 6h avant moule ba déjà 6h mais si des clients ba ka contact on arrive pendant la casque c'est ça la policier a quand chef en moteur pour li papa to na casque policier musa les ana on a chef en moteur pour li papa o a casque te o mo o kele bilo o mo tuna o za mikanda o mo ba ça que ne ko benga so za ne général na maman na aya awa moi ba faire ba bêtise tu ça et ça la nga passe merci beaucoup na ke ba yoki mbela na yo okinenge monsieur Auti Koloba en tout cas ça la ka passe ça pena ça mabe donc ça vraiment bien te ko nyokola bongo bana auto benga bongo ba chauffeur ya moto pour na tracasserie donc moto za na mboka na ye asa na mboka na ye mais nanga ba komi ko vivre le rôle baza ba pa ya vraiment eza pasi donc ezosunga vraiment te ezosunga vraiment te tali ba chauffeur moto akomi likolo bakomi kana vraiment et pour nini kaka tracasserie eleki makasi donc yango biso tokitaki awa omoni bongo tolakisi bino bacoin voilà toko zonga toko yaka pe lisusu kaka ndenge ezalaka toza vraiment bamakambo eza vraiment ebele kaka ndenge ezalaka mokala biso nayebi te soki tozokende wapi to mpe tokomi mpe wapi tala lelo tokolalaka boye tolamuki guerre civile tola la kabo to la muki maman la guerre civile à Rosarana côté. Merci, on se touche juste après. Merci.
Donc voilà, neka kana efsa kibino et en tout cas tracasserie l'équipe makasi ba la moto bazo souffrir bazo bima ba 4h 3h le pro komona et la police la biso ba komi ko kanga bango ko sanga na kuti bino boki likambo ya DSS en tout cas ça pena passi pemawa bonjour frère. Bonjour papa. C'est comment on a dit? Combo gloire. Pas la biso gloire. Na ndemo yoka kibongo d'abord motuna ngali bosso zali c'est décision la maire de la ville azwaki pour na keno bana moto il y a 2 pneus beaucoup de sous centre ville tant yoka kiango esala ki ondeni mais tandis que kuna bozwaka bambonga bien esala biso bien te teke biso to bimaka to kina luka mwa mikiango kuna mais baboyo to kota mais esala biso bien te pour na likamwana balobaki na biso. Merci beaucoup. Maintenant pour la tracasserie ni na koyi koloba vraiment pour la tracasserie et lo onga pena koloba tozo bula mais camion policier ils ont tambola expliqué ko kanga biso infraction ezate okutana ikabo akangi bino okutana ibo akangi bino ya mibale bon tozela ki gouvernement ebima pona mikanda to somba mais gouvernement ebimite mais bazotekela biso mikanda do bazokanga biso kaka mais biso tozela ki gouvernement ebima mais gouvernement ebimite mais mikanda ebimi mais bazokanga biso kaka de tracasserie bien baja transport na ba policier bazotama ba 207 bazokanga biso eloko bakangela biso eyebani te maintenant bino bozo eloko bakangela bino bozo bateta ke ba chauffeur à moto décision ni bozo ki entre vous-même pona décision ni bozo ki nde bakanga bino ndengwana ah bon dosi décision te na minute na moment tozotalela bango o bazosala débiter so bakosala ni biso tozobulaka tokutana bango tozokendela bongo so ezate mais tozoloba na mukonza mboka eloko o bazosala tozosepela nango ti tozosepela nango te penza ezosala biso bien te po esika tobikelaka yango mais biso tozobula mais bakanga biso kaka osutoka bozo dévier bo 207 osutoka bango basala kata 207 babimi brou bakangi infraction ezate entai ke olati normal mais tozo comprendre suka tokosuka wapi tracasserie wana ben ne to lingati. OK. Merci beaucoup donc baimboka vraiment balingi mambata tracasserie et na so la pena ndeko langa a jeune frère langa et bonjour frère. Bonjour. Merci comment on a? Jadin. Papa la biso Jadin merci bien to moi pena ozana nzelo zobula mais soki yokoyi ko sunga biso pousa na mo mukebo epo tozana nzela. Voilà merci bien. Papa Jadin ningi pena tozolo bela sur tracasserie et tracasserie vraiment nek bazo tracasser bino makasi ko kanga bino atoza na document na bazo kanga bino kaka bazo o casque oza na casque o nini bolata bolati bazo kanga bino kaka et ça bino ndenge bon et ça biso pena bien te pena bien te mais ce que tu as na document na ba kita soza na biso à l'aise tracer makasi pena souvent eza et pas ba pesa pesa to na document na so ya el boso na atuna ate akataka contact akitso na moto bakina moto donc tracer pena makasi souvent pas pesa mais pas atamikana so na document ndina casque boina sandal na bula na pena l'aise. OK, merci beaucoup. Maintenant les décisions monsieur David professeur Kichasa au soit mokano oyo kena boko ta sur centre ville te yotongo yoka kango etake wewa auto benga bino wewa esala ko nene bon esala biso pena bien te pasi pena batikelo wana to abana mboka biso nyoso d'abord que biso pena mama biso be to débrouiller to lukaka quelque chose pour na parler bande couper à survivre donc caractère makaza so ko kanga bani nyana tout et ça biso pena bien te ba que biso pena mama donc biso tout pena to abana kongo ba que biso pena mama biso tout to débrouiller bimaki depuis hier depuis tongo mais au moins so moi na kutani kana pesa ba bloquer nga mbongo tuna bula de tongo ti ero to kozala bu nyoso ba yo kelo mwate moi ba ko zo apela tiki moto te ba ko ti moto lobiso e perso man mususu daba za pena souci na biso ndenge za kena ba kangiyo amande propre za combien amande pena normal bango na ya ba 50,000 mata dans ce en relation te ba 50,000 mata. Oh, comment peut copain moi relation te moi 20 mois yebani hein na moi bureau de moi mouvement parquet na pia ta moi 20,000 30,000 ya bimselinga moto mais ce que nga moko na kekuna ba senga suka ba 50,000 wande wa bimsa moto. OK, merci beaucoup en tout cas papa Gédéon et bon boulot aussi hein. Boki ndenge message Gédéon aussi bon ko expliquer et en tout cas ça vraiment le moko mystique na kene pena sur la paix na ba ndeko baza koto kuna et ko zala vraiment malamu mingi et donc voilà ni alobali na bino kaka
Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Autant la caméra, où s'est présenté d'abord. Comment on a Nga Kombo monsieur Yala. Je suis vice-président à la attention cimetière qui m'bantègue. Pour la Batamoto. Merci beaucoup, vice-président. Et pour la Batamoto, tracasserie l'équipe Makasi Bino, président Boza, puis secrétaire Boza, puis Jean Abino Baza, puis la moto Bazo, Lela vraiment. Ok. Donc, dans ce premier état, tout le babouille. Oui, effectivement, tracasserie Zali. Tracasserie d'abord, ce qui est Zalaga, dû d'abord, il y a premièrement d'abord, Bana moto, Bango Moko du Bosso. Donc, Batamoto, Bango Moko. Au moins, exemple, Babi, chauffeur à moto, il a ta casque, elle pas pâté, à ta culotte, à ta singlet, mais au moins, il y a moto, il y a moto, il papa, à la casque, il y a casque, à ta moto, il y a moto. Donc, Mbalamoko déjà pas police. On a besoin d'infraction. Mbalamoko, le coup, il y a un règlement d'intérieur, il y a un motocycliste, il y a une infraction. Et comment une infraction? Parce que Balobi, là, ta casque, quand là, ta culotte, quand là, ta singlet, et on faut oser l'appeler là, ta propre. Mais tout là, tu peux monter directement déjà commis infraction. De deux, au moment où on a habillé, parce que moto c'est une plaque pour que identifier en cas d'accident. Mais au moment où on a chauffeur à moto sur plaque, il y a moto à Gumbiang. La police va bakangi. Il y a une plaque qui est donc oui, il y a tracasserie et ça l'a rappelé. Un moment, nous avons une minute au bout, il y a transport à côté. Mais nous sommes bien avant. Depuis janvier, nous sommes en contrôle. Mais on a battu, c'est le gouvernement Bima. Or, ce qui est bien, le gouvernement est limité. Mais beaucoup de maîtres dépendent de la communale. Il y a une entité moussous. C'est le gouvernement Bima. Parce que il y a un procédé, il y a un procédé. Donc, ceux qui peuvent respecter les normes de structure, on a un tracasserie. C'est-à-dire, une minute au chauffeur, on a un catch, on a un casque. À son quittance, on a 500 francs. Il y a hôtel de ville. Le document est complet. Ou là, c'est même qui paraît. Hôtel de monsieur, à la boîte, à la casque de protection. Donc, à mon niveau, déjà apprécié. La plupart bateaux, peut-être bizarre, on a peut-être souk. Il y a ma belle kilote, la gomme, mon boye, au moni, comme une faction. Le toqué, malgré tout ça, ça va tracasserie, ça là. Mais ça va pas dire, à moto, on va de sous. Donc, ils ont appelé dire, il y a un sous, donc, on peut créer un rappel, ni la Mickey, des autres Mickey. Il y a un créer une fonction, il y a un mot. Parce que c'est des papes, là, c'est des papes. Avec le casque, le casque. Bien que ça, il y a police routière, mais la police peut, par contre, on a cité, on a le bango. Il n'y a pas talibon. Peut-être ça mal payé. Est-ce que c'est normal, un policier à quand moi la moto? Bon, ceux qui sont en infraction, ils allaient à côté la boue. Moto, ceux qui plaquent dans Gumbaki. On a terminé ça. Tout ça, la territorial, tout ça, on a gémi. On a rappelé ça. Aye pena kangi abi papa tala plaque na yo soko tuti mutu poto identifier to yeba ndenge yo moko tala soko na nsima pusanga numéro plaque na yo mona mutu yo mo so yeba te. Merci bien. Maintenant ndenge ba uti ko se plaindre trop DCSS o ba di ba misu ba zo ba ezo uta bongo district misu ba zo ba kilo pesa zo uta ezo ba la te bino ba présence ko bozo ba bongo ça bino nene ezana sprinter moko so DCSS so ba zo ngo ape uta partir district il est kana nzela zo kanga ba jeune garçon, bon voilà pendant tout ça ma cambi moto pendant comme t'es mais quand on appelle pas moto et quand on appelle pas la moto et quand on appelle pas la moto bah quand on mingi pas la moto oh yo net toujours exemple il y a la casque il y a la casque au moins bon voilà ce que tracasser wana to senga ndina l'état ala ndali kambwana parce que wana comprendre vol est-ce que tant que vice-président on peut déjà les canisier ko bien bongo ba chauffeur au bazana 300 awa ko moi réunion mo pe bo sala mais ça m'a pris à mettre prise la réunion salama mais attends bossoni réunion na ba la moto sensibiliser bango mais la police tanga ya ça la tracasserie et outil à passer à district ce que biso compétence wana donc on a parfois bata moto ba sora moto ba keti kuna na district ba klaxon pi pour la tracasserie l'équipe ming ba sala pena bo mona et ça la raso ba sali bongo bata moto ba beti ba klaxon wana ba permis moi mukie après moi 2 mois 3 personnes nous sous loko wana oui. Maintenant, les décisions, monsieur le maire de la ville, professeur Kinshasa, tu bon kozwa ndingi sake pona depuis là et quand aller sur centre ville maintenant que là centre ville kunande bana moto ne ba se retrouver makasi vraiment. Ah bon, na yebi que ça momentanément parce que
ezalaki na des autres oyo kosalama nde esalama ke ambassade ya États-Unis kuna esalami boye ambassade ya France mais basalaki constant c'est comme si bato bakendeki kuna mingi bato ya moto nde bandoma étudiant côté kuna yango bamekaki moke kozwa décision wana mais mpa na ngai eza pena na problème moko te moto na centre ville chauffeur so aza na ye propre alati na ye bien pourquoi pas mema bato mosusu aza pressé embouteillage akozwa moto akokende rapide ça n'a rien à voir biso awa mboka na ebongi mpena comme tel te moto oyo ezosunga transport ya bato nyonso tu mosusu aza pressé baindien mpa bango mosala bandaka peut-être 8 heures juste transport eza passe aza na ville kuna indien mwana soki oyo ye te bongo alongoli yo mbongo moto azobisa azwa moto akende rapide soki oboyi sikoyo moto moniti ke esali passe oya mpenza décision moko namoni azongo un peu brut azala nani mamuke a revoir sur décision azwaki. Merci beaucoup vice-président tokozongela yo mbala ya nsima merci wewe oyo tobengaka wewe nene kimia papa komona ngai meshaki. Merci beaucoup mingi difficulté difficulté kokutana nanga banzela et puis tracasserie makasi neto na mona c'est sûr que Kylian Mbappé bon pona suki na boye mite suki na muto ça mona ba okanga yo non même yebo président c'est dans le bin miso policier boka muto na suki boza eza style na ye o sepe nango c'est pas ka coiffeur nyonso ubiso katsa ngof agasa wa coiffeur ke katanga mbeli boy. OK merci beaucoup mingi vraiment o tele bien les abongo pona tracasserie donc tracasserie bazo tracasser bino makasi pena na balabala car nangi zalaka bozomona nde makamni bomo na nzela bon neti na parking bakokanga mutu te parking outa atoto mi 3 personnes na parking bakokanga mutu te mais soda ko outa musika amone mi 3 personnes ayeko kanga yo en plus ayeko sengo mbongo neti ayeko kate ba senga mbongo asengo 500 obineke o zela sima beta de tout aboya akokanga moto so moto mbongo mukie akosengela 20000 mbongo mukie 20000 plaque muso to mi yebise ke papa bongisa plaque na te kokanga ye so kanye aide tracasserie ndeti mtu ndeti oyo ya eza sandali na ko tombe lipapa so moni nga bati papa bongisa lipa sandali na yo la tango ndenge bien mais yo okwa moko bu okati contact et forcer zate ozi contact nanga ndeti nga pena mbo nanga na moko nanga lobela ngo makazi na sele loko te mozi ngo moko to bu contact kanyi pasa nzela ba mona ngote bapoteli biso moto lobela ngo ba moto zo kufa biso parking era poeza parking bakanyo moto peut-être à sur place mais si moto ke biro alobi atala la compétence te wana uti district tango yawa yaza la compétence wana te ça l'intervention ya district ya awa bako sengo poser uta jamais sengo 500 obine ke 6 mois awo kango moto ya bu kota jongo ta kenango bakoloba ta IOT aya sela ngete intervention ne sekaba intervention la benga poser souti ngamoko kufa libigela kanga moko na patron na ngisili d'ailleurs bena so bakanga intervention la nango te bopo bakanga biso président na sel lokote poser lobité alina biso mo misilanga moto c'est que copine bino voilà ndenge ndeka uti koloba na sur la pena chef mo pena chef pena te chef ngali ko taka linette non taka bien linette non obimlo ko ba soda ya défait présent la biso Mobutu Sese Seko muto azabanga paix à son âme otono benga bongo ba DSP car ndenge zala voilà bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Comment on Voldi. Pardon Voldi, merci bien. Maintenant, tout le monde peut mingi tracasserie, donc tracasserie les makasi ba la moto, bozo bi matongo, au mon appel, ba ko kangayo na 12h ba botoli o mongo, donc bandel sur musala 0 et ça la binone. Bon, on a vraiment déranger biso makasi. Pour ba gêner biso, to boy ko ça ki kuluna, to boy ko ça la mabe, to boy ko iba, to préférer ko créer moi activité pour que tous à la calme, pour tous organiser, pour donc yobika Congo nezokendela donc ce que salité moi peu olia ezate mais eux ça biso pas c'est ça que tous à l'aise policier bataille wana pour nous battre le peuple na biloko na mais au bango basalaka ezaka le contraire donc ezaka ko détruire peuple na biloko na donc wana vraiment et déranger biso donc ça la biso passe donc atteindre lobby donc mutasunga biso azate donc wana ma donc et déranger biso maka donc tracasserie ma eza maka ndeti boy nalati sabo nanga boy nalati sabo o eza lipapa te donc sabo nde eza boy donc nakola ta veste nalati veste no kenango nakutani na ba autorité minene mais policier oya aotuna te bien donc ako interpeller te directement aye pas contact na sali nini infraction ezate aoloba no eloko te
tango ke na bureau komi kuna 20 000 yebisanga infraction na sali ezate donc on va pour bazusuna dona yo na moto bakangi bino donc wana vraiment donc et ça la biso ma passe donc pour toza ba jeune tozo luka donc wana ma banoko la biso et suna elo mono baksa donc eza na spinter moko eutaka na district donc du 1er au 30 etambolaka du lundi au lundi etambolaka bokanga yo baloba no elo te bazwi na yo na moto na mbongo oyo ozala nango donc oyo nyonso oyo ozala na moment wana ekoma ya bango baloba no elo te bazwi bati okuna oke kuna infraction oyo osali eza te parce biso toyebaka te la police la police de oyo batia na district ezalaka mpona kosurveille nzela kokanga bamota bien kobotola bango biloko na bango ndenge nini po biso toyebi police oyo surveillance eza la police routière bango wana nde baroulage bango wana nde ana droit ya kocontrôler nga même mais policier donc bozwi véhicule mo bokoti bobanosala tracasser donc kokanga o soki na nga nde eza boye soki na nga nde eza boye donc eza style na ngai ndenge nalingala kozela yango donc ozala soki moke na koka te donc koka te mais bamona nga boye bakangi ngai eza infraction na article nini bakomaki suki oyo donc eza infraction donc wana mama na kanda donc kanda vraiment kanda makasi voilà bino bozomona ndenge ba monsieur tobenga ba monsieur awewa kilelo nde baza vraiment na kanda makasi pona tracasserie. Bonjour mon frère. Bonjour chef. Comment on est? Abednego. Ah, yo comment on est bangsa nga mabe, comment on est bangsa nga fort. Bangsa nga mabe. Maintenant mi pena pona tracasserie na nzela vraiment tracasserie da bena makasi côté na bino bana moto zo sala bino nini vraiment go papa. Bon, ils ont ça biso bien te puisque biso toza ba kuluna te, toza ba chauffeur, bo toza ba motocycliste. Tozo luka mbongo itaki fike yebi mboko ndeza kama ba misala malongo ezate totangi ba kasi to sisi. Moi moto zo sauver biso mais moto tozo kumba tracasserie za makasi na nzela o. Tracasserie wana zo uta surtout district. Spiter ekotaka, spiter wana soke koti. Donc bango baza bato anti-drogue. To ba kotaka ba besi na mo bayaka nango ezaka ya anti-drogue. Ba yako kanga bato batekaka ba whisky, bato batekaka ba diamba. Parce que bango bakoma na ba moto, biso tekaka whisky te na moto tekaka diamba te. Biso tozo moto ndeza boto tekaka nde sensi pona jus client na tia na sombi essence na station. Na e na tango ana jus client comme tekele essence pour place na retika pesa kambo. Mais bon so ba moninga na zana lipapa bakolana. Atako na tamuso na konde na zabo moninga casque na zana ketch nanga. Mais so na teme na kita client mo ba yapa nanga hotelemi mabe. Mais bite baba koma pesa tondeni. Hospital ntango yo te mabe to ba kanga yo bongo. Ba hospital ba na ka soki tamusundeza tamusoti matana sani na yo su na kati hospital ba bwaki yo. Ne ba kangi yo bongo ba kopeta ko nyata tango ko mo kende kuna amanda 100 000. Siko 100 000 nanga na moto na buli elo ti na 100 000 wa onga. Hospital ba na ba kumbango ba mo ba soda to chauffeur normal. Bon ba yaka eza chauffeur ba yaka na ba parking ba louer hospital ba kotena hospital ba louer to ka ba louer hospital ba pesa bango 100 000. Donc 100 000 na pesa hospital wana ata hospital na 12 heures pesa ka 100 000. Donc akozongo dépend biso ba chauffeur à moto. Donc ne ba koti bongo ba banda ko kanga ba akuti mutalox akangi. Akuti bata whisky akangi. Ana tanda yazo kangela nde bato bazoteka baza. Na bana moto bazokoma minene wana akangi. Donc so kuti chauffeur à moto ka ozana lox na mutu. Faut kanga lox c'est interdit eza look ya mutu azande ni akota look na ye aya nini akangi yo. Donc tracasserie modo to modo so to munika hospital ba so mono akati ko bula fakima. Akimi hospital. Siko to ebite. Au juste to tika musala moto zo to koma bakulu na tondeni. Poto koma kolanda ba ona sima posa na bango sa to biso to koma ka ba soda. Po mutu na mutazana musana ya sala ka ba soda ba musabiso pe to na misana biso. Po biso so to bito saka musala moko esimba te. Da biso to za ba motocycliste. Batika biso na musana biso, da biso to za posa ba konzi balandela biso likambo oyo. Na route oyo kimbateke to bulaka bien te tracasserie eleki makasi. District na biso batela biso ezaka na njili wala district wana. Commandant district yemo colonel mtasala mambo na tinda ka hospital na ye ya ko sala tracasserie po EPS etindela embongo. Biso to za batu moto zo luka mbongo to zo bokola basi na bana. Siko to bando sa ne so sa di mbongo ngoboy. O sala ka 50 to ba ka nguna 100 000. Faut que luka na mbongo tsaki na pa so ke zapete okesuko defa lisusu. Boza bien te batika biso to sala kimia. Merci bien na sora bato zo komara minene na ba moto. Donc voilà ka ndenge zalaka. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Comment on est?
Comment on a Joël? Papa Joël, merci bien. Tu quittes vraiment pour que tu sois là. Makambo ya tracasserie vraiment au besoin la bongo nanzela et bazo tracasser bino makasi le kola banyama le kola bana mbokate bino ba wewe oto benga bongo kilo ba wewe to sala bino neni. Ah bon, na ebidoni na rolo ba biso to ba jeune to débrouiller quoi. To luka mbongo na biso na passe pe to na ba faye na biso quoi. Soto bimina nzela to luka mbongo policier akoma so alali na ndaku alota moto. Policier so alota moto akanga moto pour azwa mbongo. Tongo yana nzela boye komi tekase policier asenga o 100 000. Le rategelo jean. So ezata ne beta yo. Abeto abrita zo moto akumbango lo waye. Atola ki c'est document na oza complet. On a c'est nyoso to to mwana. On laisse on va laisser passer. Ale balonga na laisser passer. Oh, voilà les mots policiers. Policier lo balobo on a laisser policier akata laisser passer. Tout akata. On lo bane bango keno benga auditorat, o benga président. Ta lo balobo pourtant biso to ba jeune to lukala poto se ba foyer na biso et pourtant que mo rapesa ki mete. Ba geza goma bande relation ba ku febele. Bande relation bele ba ku fa goma et ça biso pasi. Te ke biso to ba jeune to photo de bouillet to sunga pe bota na biso. To éviter nento suka na mboka o. To ba ke to zakime na mboka to ba jeune. To ba biso to vivre à l'aise. Et te policier à ça pour la musana yo. Policier pas kanga muta bunda kuluna boto la sani. Mais biso ba jeune to lukala to débrouiller. Faut que biso calme to débrouiller. Policier comme ça tracé na mposa na yo na luka monga ndaku na monga moto. Merci bien. Maintenant nenge ba pekisi bino boko tabongo centrafrique na décision na monsieur bongo beaucoup mais pardon gouverneur de la ville province à Kinshasa utukozwa pour la décision que non boko ta susu centrafrique mais tobi que kuna bozwa ba mbongi moko ya bien bozwa mala mo ba cop ma bien les gars kuna to boka ki décision nengo sala bino nden et c'est là biso passe parce que be moto pe esunga ba tebele moto esunga ba ka ba mo ba konzi kaka esunga pe mbato malade esunga pe biso pe ba oyo mais bakomo tse ba limite to kota ka boete suka koto eza papa te boso sko ka urgence ese na place na moto kini c'est que to kina nenga molimo to avion to hélicoptère mais moto esunga parce que le ba salana moto esunga tous les populations nyonso les batika pe bakuluna batika ba makama mabe ba yana bango le copa moto e be batika kuluna oboto la ba ya copa moto po misala te oh misala le vo zo la bureau fo za la bana baya so za bana baya te mo ba zo yo ya te esenga fo débrouiller na ndenge na yo etake to bola na mama mboka etake to ba jeune te débrouiller tous à mon fils qui était au lien au bon matin 100 francs et sur la biso pe mais malgré tout ba conseiller surtout comprendre moto salani moto comme policier surtout policier soit là la muki oh na kote makele mbalangai fona zo ngona mbonga moto colonel a kotili ke mané senga fa zo mbonga moto ka na moto to so combien alors ba kota makele mape mais abi kena arobe na pela rebe na ozama ali kele mbala moto asali kele mbala makasi abi ke so ngi 20 moto 20 000 ada suna ba 200 000 so ebisa bisongo so monga bato ele on peut bien péter faut bambongo monga mutu so zo bebo alanelo maluba be problème to mona ba be ba konti ba kufa bele ba konti be ba kufa pona esengote biso be to kemba monga pasi ofani banda tongo de 6 heures o kemba o débrouiller ba moi ozo lukala bien te ba boto la bo ba kuluna ba tika ba à l'aise ba kuluna ba très à l'aise kuna uta boto ya mutelo pe mela la police yango alors biso benga ba policier ba sa biso le côté to coopérer déjà. OK. Merci bien en tout cas, très cher internet, chaîne YouTube et Abisso Podcast TV. En tout cas, un grand merci à vous. Restez toujours branchés. Donc, quand on est Sarabino, beaucoup de toujours s'abonner, liker, bien ma casse. Nous sommes sur la page Facebook et puis Instagram. Et numéro zana plus 44 au Bengi Bongo pour la conseil. Puis plus 240 encore dans Moga ou les moucheni. Sur au Bengi pour la conseil. La bino, qu'on a la bien dengue zabogi bongo bana moto ba oya bango ba uti ko ba tracasserie ko ba kututé awa zo simba kututé vraiment bazomo la bongo passe. TVZ Radio Ténène, on se touche juste après. Merci. Merci bien, nous venons à la fin de notre intro de l'émission. En tout cas, un grand merci à vous, très cher internaute. Continuez toujours à nous donner la confiance, car vous s'abonner massivement, vous avez bien, et puis vous partagez, vous likez, et puis vous conseillez la vidéo, vous avez bien. Vous continuez donc avec votre humble serviteur Watakin, le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 14.
En tout cas, un grand merci aussi à Montréal, à Sima Caméra, Nazaki Bongo, toujours na artiste Coco Safou. Un grand merci à vous. Et puis un grand merci aussi à Bato Baoti Kolanabiso, vraiment, ils avaient bien Makasi Kaka Nangezalaka. Et m'appelle la Bino Benanezo Kota pour nous conseiller. Et message la Bino Salapena, bien Makasi, Kozala vraiment bien. Donc, avec Bena Kolobe la Pena. Tracasserie, la moto, pour expliquer, tracasser, guerre civile mon guerre civile, donc on comprend parce que c'est trop un grand merci à les trios, donc les trios d'affaires, un grand merci à vous, et puis un grand merci aussi à mon vieux Charlie Wayou, à maman Coco, Machantima, depuis Canada 001. Pourquoi pousser à saluer donc Papa Simon Foka, Sassi à Paris, il y a Maman Cécile, sans oublier aussi Trésor Lieutenant de l'homme, 500 000 valises à Bilamba, et depuis Paris, je vous salue aussi. J'aime aussi les amis de Watakil 4 partout que vous êtes, donc je vous salue des lois de Brazzaville, de Kinshasa, de Goma, en tout cas, mes sincères condoléances à Nabatulabiso, donc toujours ma condoléance parce que les abonnés de cannabis, ça, ils ne pas si Makasi, tout ça toujours ensemble. Merci, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Give to Caesar what belong to Caesar. You be solo kumuta pesa na kolo. Nkolo. Mimi sanga na mulili opesa lilo boy pelisa mwinda.